Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenga na bino tosolaka. L'émission, nous voulons savoir émission rataka jamais. Nabanda konabino. Aïe, nayebi ke soki na oseka, na eseki bino ke toza mikolo yo na système ya. Quelques mots pour na champion Edingwe moto na ngenge. Mes condoléances na tous les quartiers, précisément na quartier féticheur nyonso. O babundaka style ya vient de champion Edingwe moto na ngenge le ma prima donc mapima Louis donc ndenge moko ndenge tolobi ke mes condoléances na famille ya mapima mobimba famille ya Edingwe, mes condoléances na bango nyonso pe mes condoléances na bana tout ya matete soto bana tout ya matete bana tout ya kin mes condoléances na bino pe lisusu kongo mba oyo bazali vraiment na makanisi esika champion Edingwe mes condoléances na bino eza mpona koyesa bino kia mingi mingi na ye lelo na matete boyebi na ntango na bakomini ebele mais tobaki toya na matete mpona toya kosola koloba ke toya esika ya champion Malema yango avant napesa bino na champion Malema nalingaki narapele bino ke joyeux anniversaire à toi mama Wivine Bakine, joyeux anniversaire à toi mama Wivine Bakine, mwana dalasa tongo mama Wivine Bakine, joyeux anniversaire na yo côté ozali 60 ans et lamo pele susu venanga Prosper Bakine, venanga Prosper Bakine, petit frère propre ya mama Wivine Bakine pele bosete ko babongo mon président Abdon Etina moto ya bato, président Abdon Etina moto ya bato alobi kongo mbala simana tous les bateaux balukaka ba parti politique solo okota président Abdon Etina azawana donc pona bino Brinete Lonzoka mobini monene ya muyele na yambi nani na kobola mabanga musu na sima na yambi bongo champion Malema mbote champion Malema ouais mbote champion local maboko wanzambe champion Malema undima te ndiza matanga te tentika poto bon tozana matanga ngalala kuna chaque jour na faza kuna chaque jour mwana matita solo biso pe na bana matita solo ni botanique bana nyonso matete vraiment ce que bazali partout au monde bambote belé et puis ba mes condoléances na famille biologique ya ikona catch Edingwe moto na ngenge et puis mes condoléances na famille sportif discipline de catch mobimba discipline de sport mobimba donc sportif confondu voilà donc famille sportive confondu c'est-à-dire ba discipline nyonso champion Malema pesi mes condoléances pour toujours les l'ensemble surtout tous en matanga toujours les là c'est ça bozolela ensemble mais nazoka ke bato zolo balo bangi ote biloko otika lepa ya nani biloko otika lepa ya nani yo pozolo bango bon biloko otika niti nande o bakisi na ye o c'est là de tu te yo pozolo mais Edingwe na mwana ti Edingwe na mwana na makili baza wana soki ke kotika biloko pe mwana c'est simple parce que na mwana bundaka kati bosko biloko ne ba pièce na ka mwana ti déjà préparé déjà pas déjà mwana bunda déjà bato mosusu nazoko bakozwa ndambu akoya non makama ndambu za te oyo mutana mwana ne okabula ndambu nde so okabula ne se okabula pe lupangu na ndambu donc bino bobunda makambo na bino boyaka nango mutu bunda na oyo ozalaka nango noke na yo ozwa Edingwe ndambu non toboyi nga Malema na boyi na mutu bunda na bafort na yo ozalaka nango makambo ya Edingwe mwana na ye makili bande akozwa nyonso ya Edingwe atikali na yango voilà nyonso wana ekeuta bakonzi biso ya kati ya fédération nde bapesaka val ya bamakambo wana donc wana vraiment olobi likambo eza très important po eza na bato misusu mpe nayebi ke bazobanga bayebi ke champion Malema ndenge champion Edingwe akufi boye champion Malema koya na moto asakana te sikoyo eza azomwa biloko Edingwe bakisa donc nayebi te bon bango moko nde bazomibangela na bango po bango babangana na bango déjà tie Edingwe aki viva babangana na bango nde Malema kokwa matete po Edingwe nde abatizaki yango kokwa matete ambassadeur Edingwe et puis kokwa matete do ayibi oui oza pena koko koko azo défendre matete partout azo défendre yango moni ke vede asa batizaka de yango bon eza nango normal champion Malema bato ebele balingaka bayeba mpe biso mpe tongaki toyeba mbala moko est ce que Malema oleka na tout va changer te nga naleka na tout va changer te naleka na tout va changer te mais nasala mwa deux voyages na tout va changer osala deux voyages na tout va changer eloko nini champion Edingwe asalaki ya malonga oyo emarka yo ti lelo oza soko fani boye ndenge akufi lelo ntango ozolela opense ke no champion Edingwe asalaki eloko moko malonga mpona ngai to asala eloko moko emarkanga na vie bon champion local ngai linga so na coach émission
moi bato na nga na ba na mo lokala ndenge ezalaka so ozwi ndeti président Freddy Ngoma le coutumier pas social honoré peut-être 12 code mboka sergent gère les mignons garçons babishadek chacha oui bayoka nanu po lolaka na bango nde esalaka la musaka bango na bosani te nani Shadak Chacha le grand jogo na Belgique et puis na bosani te Bebeto Bebeto mosa pembe na Belgique maman na Kilimani Meska azali bambote ebele Bebeto mosa pembe na bosani te Kuku Nyongo El Chanto de Kimbatseke bambote ebele balobi PDG Sao Basende faut boire bien PDG Sao Basende ingaye PDG Sao Basende faut boire PDG Sao Basende trop pour moso mona kaka yokali ya ozwa ba caméra yoka problème yoka donc PDG Sao Basende na beta on c'était ma PDG ya le ba traité ye bena za so monya boedo o yeba te ke wana patron de patron aza na simplicité moko impossible PDG Sao Basende PDG Sao Basende na Marie Tumba moi si muluba Marie Tumba c'est kaza bambote belé donc vraiment to kota siko émission na mono tuna question moko très important et no bai ke eloko nini champion du asala o imaka otango zo fana na matanga ndenge zo la chaque jour na so raisonner ngo bon champion dingwe eloko ba souvenir ba meilleur souvenir ou ba mauvais souvenir bon meilleur souvenir pas champion dingwe d'abord asa permo enga nazaki litaire wana ko motiver nga trop na ba championnat litaire baba dingwe ebe elite non edingwe sala lite sala lite sala boxe na tolo bien sala boxe premier sport na ezara boxe ba boxeur vraiment tout ça ba me connaissent toujours les la me bozo bunda te donc ça vraiment ça la boye qui est ba révéler biso secret mo que moi na matete edingwe avant à la catcheur azaka boxeur asala pena judo asali na lite abeti bale azaka gardien ebele ba ebité c'est quoi l'action moi na matete edingwe pena do asali ba sport ebele des joueurs lutteur catcheur boxeur photo lela oui photo lela au bagi famille sportive en général on appelle ça qui me connaissent na famille sportif en général de tous les disciplines confondues quoi donc être dit tous les disciplines confondues donc discipline englober ngo ka enrichir esprit na ngai na makambo lo bien donc ba meilleur souvenir ezali na yebaka championnat moko ya 2003 ya lite le même militaire au Bundaki na 2003 a gagné en 2001 championnat du Congo na même vie champion donc na to kutani sur l'édition 2003 ya 2003 na 2002 vie champion na 2001 na vie champion ye ayaka na grand maître nani colonel Jarry Boskaza bambote belé nde ba pesa ngama ko banga colonel Jarry Boskaza grand maître ba collègue ya ba génération na iko na kati dingo moto ngenge na moni ke ya ye na père na ye ngape édition ya 2000 ya 2003 na kepe dingo na bive yo foza la lelo na championnat oyo nani connaît Jaribu azo yaka kuna ko appuyer mwana na ye tozo buna finale na championnat du Congo et dingo abi c'est vrai le Tchakarbia il y a ça Tchakarbia comme ça tokende Tchakarbia tokende dingo tina stade de martyr bandi atali combat et puis le tia vanyana don dire edinga koti na kati nzoto na pona komena force moko nyeti ngai seka na monyo ene dingwe soko simbinga kabo ya nebe tisishiti kama mama donc masala abetama e moko donc pas buta ene dingwe ndedi donc donc pas ba meilleur souvenir ezali na sali voyage na dingwe tokena yeki kwiti après tokene sumbujmai donc c'est ça ba meilleur souvenir aza ve moko ena kufela ka mwana ngai Souria edingwe yaka na matanga et puis avanda lala ti 4h 5h azongi palais donc ça ba meilleur souvenir parce que edingo po aya kotala yo na matanga bien na kamoko boye po aya ça vraiment passe na kofela ki papa edingo wana aya ki lisusu na mère miss vraiment ba meilleur souvenir c'est belé souvenir c'est belé ba moko a rappeler nga ke ngai peto na zoka problème edingo ya kati ay kotala ngai isaka bien makasi la ça que aloma papa social mutu ya batu donc atalaka no ki ye ki dingwe na yete soki amoni vomo dans likambo ayaka ti alanda suka donc voilà ba meilleur souvenir
champion Malema. Lelo, champion honoraire. Alors, champion honoraire. Champion honoraire Malema. Et nga benga champion. On a plusieurs fois champion en ligue. Donc et tika la bon champion. Tika yango munoko bon na benga champion en quatre. Benga nga champion. Champion. Pour na zape champion na to beta champion du Congo ya Brazza. Palmas. Ah beti papa ya Palmas ata yo. Dans le mutuo do. Na champion. Intercontinental. Interpool malheureux. Yo pas mystique. Vous mettez le Palmas. Donc faut bien nga champion pour na to beta champion. Palmas. Il y a Palmas, c'était champion du Congo à Brazza. Donc, le premier salangère d'Afrique, c'est Jessak Malema. Le premier salangère champion du Congo en Congo-Kinshasa, c'est Jessak Malema. Donc, on a le seul catcher, on a le premier salangère dans Congo-Kinshasa, le premier salangère et champion du Congo à Congo-Brazzaville. Donc, on a le premier catcher, deuxième catcher de Sotangana. Natangite, bon. Voilà, on le battait. Tout sur la moquette. Yaïdi. Lelo, Babi, qui est Ebembi Faki, et les 5. Mais tout le monde est les 5. Il était. Bon, le programme, il y a Matanga, les équipes pour nous la visa, pour nous bateau voyager, délégation que nous voyons. Bon, juste, même là, dans un programme pour nous souhaiter, parce que nous avons les 5. Les 5 également perturbés par rapport à la visa. Il y a des cours qui nous reçoivent des centres pour nous rejoindre. Donc, le reste, il y a un programme sur Etikali. Nous reçoivons pas mon ministre sport, son excellence DJ Bidimbu. Bikolo Bilembo, Yemoko Pena, na Yemoko président de la République, Fatou Béton. Parce que nous sommes ça, il faut mon konzambo grâce à nous. Ayeba. Si mon konzambo a évité ce que l'on au Salamati. On m'a dit que toujours soutenir vraiment vision à chef de l'État et puis vision à ministre des Sports, DJ Bidimoudo. Bangonde va couper sa ministre des Sports, va couper sa programme si pour yende muta ko délégué bat. Yende muta couper sa bina date si. On a mis tout en sur la date pour te battre les 5 comme raté. Pour la date sur couper sa mission. Donc à Boyne à la nazo soupçon de ba les 14 ba mo bongo. On a soupçon ce qui bolandi à l'axe à logique à Boyne à bakatio wa biluba luba ayebita bandiko papa te ngainde na kindeko sur la ministre ngainde ya biya sur na mudute ya pas na soupçon ya la mona matete information vraie to aujourd'hui pas naï ce to na matete pas te mettre information vraie comme ça qui lelo mais ya ba perturbation ya ba mbulu o esani na mboka ba viser compliqué mwandambu vraiment atabino moko bweli ne makambo sala makiti ba viser compliqué chose à quitter yango mon programme est perturbé, bah c'est là-bas qui est sur réunion, bah au ministre à lobby, nini. Mais déjà champion Malema. Quelques mots pour na ya Edi. Bon, quelques mots pour na ya Edi, aza ikona catch congolais et puis aza chenga bien que roi du monde, ponga roi d'Afrique. Ah yo roi d'Afrique. Roi d'Afrique, il est roi du monde. Malema ndé mbanga ko bomisa. Ndé mbanga te, omoni otaka mutu na place na ye edingo aza roi du monde d'ailleurs leki na bakatcher américain parce que bakatcher américain baza idole edingo normalement lelo na Amérique ba mobina bakatcher américain baza idole edingo nga na mona nani Ilko Ganki atinda cadeau mo pa edingo et comme les dingo tina pale wana vraiment ça commentaire avant akufa na zakina champion ala kisenga invitation oyo undertaken au tindela il ko ganki na underketer donc pour na nini aza icône aza monde entier et puis ba américain ba yaki na souci ya ko simba na edingo ba sengaka de ba combat et donc alobi nga na zwaka sentir du monde na Europe na bino kuna donc bino football ndango awa na Kinshasa donc zaki cause ya l'état na biso dans l'époque les salaires que les bongo mais dingo na ba pesa ba $100,000 ko to pesa $2,000 et donc zaki Syrie ya ko bunda déjà na ba catcher à Libana donc azana ba meilleur souvenir oyo biso ba catcher il faut to remix akaye et dingo na fanfare na catcher et dingo na makambe belé na catcher et dingo pena na ba pression belé na catcher dozo comprendre donc c'est ça mais biso toza ba africain biso toza ba africain oni biso ba africain to la saka culture ya mboka na biso Congo lelo ba mindele bazolanda culture na biso pona nini nazomona mundele mo so aza français ou quoi azobeta ba David
Nete so image nous en ango. Nazana image kutu il kabeti dans le vide. Ah. Nazana image il kabeti dans le vide. Ozana image il kabeti dans le vide. Ozana image yo underketer azo na cercueil. Ozana image yo kacha azo mela azo lia michop. Oui. Donc pour mona ke bakomi ko kotisa style na biso style dingwe. Bakomi ko kotisa style dingwe pona ba développer on na monde. Zo comprendre parce que bango bandoko la sagwana bango te bango boma gwana nzoto. Ba comprendre que faut ba bilisa et ça ko bomba leki parce que ba quartier américain bazana ba guape ya masekité. Oui. Bango za kana nzoto. Muto azo beta marteau. Muto azo beta kit. Muto azo beta libende, muto azo na 10 personnes. Il faut en endurance. Il faut en souffle. Marteau ndundu obukani teni. Zo comprendre donc eza ba biloko ba to benga ba tarzman. So biso ba congolais biso to monta ka ndegwa. Yango mo ba mindele bayaka na image bozona na bomona na ba photo wana mo mindele ba ana pane awa. Yango le problème nanga je comprendre. Champion Malema beti, so beti mutu dans les villes akena na photo beti mais wana za ba biloko epesa relenge ozomona ba biloko mona ba fan na ngai partout na monde basepelaka vraiment danse wana po danse wana za le self danse ngai mona bimisa na monde donc wana momezaka yo wana nga zwa keloko mutu te nga créera nde bato bazwa eza ba quartier ebele bango koyiba bapa obina waka mobimba otika kokata yango mikuse zwango mobimba bina eza na moki malema wana eza style de wana eza style de malema obina yango eza normal eza biloko oyo tosala yango lelo bachampion lipasa bazotunaka champion malema parce que musique danse wana orepetaka yango na badanser moko boye to eutaka na l'esprit parce que yo na bana no bobina yango textement et puis bana na bato balandaka bino bakoma bobina yango ndenge moko na bino soki bozokota ndenge bokitaka bango mpe bakiti eza danse moko omoyeke na repetaka yango te même na bana bafami na ngai na yaka babina yango donc basi bakotisa idéologie natunaka eutaka na esprit to te eza danse créé par nga moko eza nango tokosa esprit makambo te eza danse oyo eza nga moko na créa danse nanga moko nde nakendaka bwakela yango bicebecebe te vitesse pression nga za moto étoile ngaza moto étoile oyebika na voyage na une fois mboka tokendaka wana alobi soko otuni bayeba yo te mais ntango obetaka première combat yo yebi seke yo ozaka biloko oyo tomona danse wana soko otuni bafani nanga tu na monde babisangaka malema danse wana ebomaka biso so otuni mama bebe to na Belgique mosa pembe donc oyebi so abiki champion malema danse wana ebomaka nga mabe donc c'est normal même yo oyokaka nguna ngo même maman avandi mpe na nsima ayokaka nguna nga nazotuna na bayango siko problème eza nini te wana eza babiloko moko boye eza nango teke tomvutaka tosalaka nini non ya teke tomvutaka tosalaka nini te eza nango kaka moni soki oza na étoile oyo euti mpa nzambe po biso to bana nzambe biso nzambe nde atiaka loboko étoile wana vraiment euta mpa nzambe donc étoile nakomi ekinde nanga yango ezalaka bongo tala kaka danse wana na bato maboma so naoleka babina eza na paster moko boyaki pasali malema na lela danse na mokosi na kobina yango na église ekipaka te eza danse ya nzambe eza créé par esprit de dieu donc eza eloko euti na inspiration ya nzambe eye bina yango c'est normal champion malema na omokela osite mena osite bokisoki na tuni likambo ya liste te liste nini balobi ono viatikaki liste ya bapaster liste bon ya bamusicien bon liste ya bajournaliste ese yo batikeli bata liste moko te bon lokuta mabe te omoni nde tozalaka boye biso ta badocteur naza docteur monde de spiritualité en d'ailleurs docteur en monde de spiritualité naza docteur oyo natraitaka nzoto ya bato donc na ndenge totraitaka bato lelo nakotraite ministre nakotraite général député ce n'est pas que nalekala non un docteur azalaka na secret profondeur donc docteur oyo azopere bato docteur azotraite bato azalaka na secret donc docteur oyo asali motu teste ya sida amoni ke mwana motu aza na teste ya sida mais akopiblie te ke motu aza na teste ya sida ekotikala secret oyo aye epuis akopesa conseil na motu oyo aza na sida ke yaka kozwaka traitement yaka kozwa bakisi mpo ozala na longue vie susi eza nini susi eza boye omoni vi akendaki azwa traitement ndenge nzambe na bino moko na ndenge nanu bobenga nzambe bakoka azwi molimo na ye
esali ke eza na bato mosusu bamaladi wana esengaki balandelaka batraitement nango so tozoluka babiliste etikalaki so toluka toyeba motu mosusu bakota yekenda na basemaine sikoyo via daye yo tikaki ata na mwa non soki moto akendaka pa vie evia daye rien à voir na sanction mosusu basala transmission ya dossier wana ezalaka nango ezalaka non baya pa na ngai te ata bake pa bato mosusu poso nabi pa na nga c'est trop dit ata bake pa bato mosusu lelo soki nga malema na kufi motu nyonso tu oyo nga nasungaka na mosala so nga naza te ngai kwa naza na bana bakoya kosala transmission nakosala transmission directement pa bana bazo kosunga bato wana soki mpe pa bana te bakoke mpe pa motu mosusu motu wana kosala transmission ya dossier wana asala yango connexion epa na ye aluki mot de passe ya sanctuel wana akoluka kolongole na lie wana epuis acontinue eloko oyo azali nango champion malema alobi le mot très important mais aboyi na ye kodévelopper développement milai donc oyo afungwama acomprendre moko je ndenge etambolaka donc biso tofungwama na biso te toyebi te soki oluki kaka nayike bato baolela pa motu moko apota bengai ngai nga mwende naza ti nazalaka na poto oyo eza nde mavie talatala mais sikoyo na minute oyo nayeba te ekobeba te ebeba te donc soki bon quel numéro na bon vraiment numéro na nga eza plus 243 928 90 77 plus 243 928 90 77 vraiment motu aza na problème olotaka bandoto ya mabe olamukaka bakilo bamwa mebele mobali osubaka na mbeto ozo kobala te mpo oyebi kosubaka mwasi mpe ozolinga te babala yo libala ezoya ozobanga mpo oyebi kosubaka na mbeto vraiment wana ezaki ndoki ozo kopanda epuis so omoni ke oza mwasi kitoko me balingaka na bango oyo na mobali oso alingi yo kaka so journée yaka bokei journée apeka ndenge ekei ndenge mpeka ekei yango wana ekei ya mabe seke oza na esprit moko boye ekontrolaka yo na mosala soki omoni ke promotion ezomata te ebandi okota bazoengage yo te moto aye lelo baengage eza mabe eza kisorcellerie oza na problème familial il faut balandela yango oza na mbasu maladi oyo omoni ke ya mabe eza na nzoto na yo ozobaki eza maladi ya nzambe te eza maladi mo ozomona yango ke eza maladi ya mabe oyo komema na liwa maladi babombaka yango te contacte nga na numéro wana na kosunga yo oza na posa mai mai ya lukamba mpona epurifie yo elongolo bototo ezali eutaki deya mbetenge eyaki contacte ozwa mai mpona kolongolaka bototo ya nzoto otikala libre ya sembesembe ndenge baboto bana bomwana topesaka mpe bamiroire magique ezali topesaka bapoudre magique ezali batableau de beauté ya bino basi bolingaka barouge à lèvre nyonso ya kowa ezali eza na mokoto kosala émission mpe totalisa bino biloko wana bakonséquence bolimbisa nalakaka mingi na kosala émission moko ya surprise na champion malema asala biso numéro mais nalaki mingi mbala oyo soki na ye sika champion malema tokosala surprise ya numéro bango balinga mingi numéro surprise mais lelo te osalanga na numéro une fois na nini na nini oyaka na plateau osala numéro nazoyeba te nalingi su numéro te lelo te lelo nalingi numéro te wana sikoyo okomande nga jour oyo osepe nasala numéro wana nalati mpena biloko nakoya briske donc briske kamba moko numéro nakomi na suka émission nanga quelque mbote toshite l'émission bon vraiment merci beaucoup champion local maboko ya nzambe ntango nalongolaka chapeau mpona korespecte bafan na nga nyonso na monde po bango nde basalaka champion malema sans bango nga malema na ozala te aomonake na bafan oyo balingaka nga te nga champion malema nalinga bango fort critique na bango esalaka nga bien nga nalingaka critique po critique nde esalaka goût nde epesaka nga malema nayeba kobongisa place oyo nabebisaki nayeba kobongisa place nalobaki mabe soki lelo bafani oyo bazokritike malema te eza mpasi il faut bokritikaka nga na mabe na nga oyo bozomona na bolamu na nga mpe bokumbisaka ngai na bolamu na nga oyo bozomona vraiment napesi bafani nyonso partout na monde oyo balingaka champion malema esika bozali bino nyonso bamboka ebele nabosani te vraiment andi bola vraiment bamboka ebele chantal chachaleka njobo bamboka ebele balobi kuku nyungu ele mwaka de Kimbache Kichangu vraiment bamboka ebele nabosani te sergent Géry le mignon garçon président Frédéric Ngoma le coutumier et puis
nani nabosani te mama Tumba et puis mbote mingi na Sayo Basende, vraiment mbote belé na Sayo Basende, vraiment Skazali PDG Sayo Basende mbote belé on a papa opena fan na numéro 1 alingaka champion na champion Malema PDG Sayo Basende nabosani te maman Marie Tumba, vraiment mbote belé na Londres, maman na Diable, maman na Sarah Longue, vraiment maman na merveille, vraiment mbote belé Skazali nabosani te Eric Tola de Belgique, Alain Lubaki, mbote belé nabosani te Jiparando, vraiment na Angola présent, Jiparando vous ça te na mabange de la aussi ça c'est beauté juge présent vraiment mbote belé nabosani te Junior Kibambi Skazali mbote belé vous ça te cameraman no moi ça a sindete bokaya wana nani cameraman no moi c'est nani wana divine Skazali divine Bazola parce que divine Bazola nabosani te divine nani divine Cheke nabosani te botala kaka jeu de libanga comprendre toza pomado abi divine Cheke na matadi vraiment babi mona matadi divine Cheke nabosani te babi Daniela mwasa pembe na ngilima songo mona Daniela mwasa pembe na ngilima vraiment tobosani te babi Rebecca Samba na matadi vraiment tobosani te mbote belé na famille Malema Mobimba et puis vraiment napesi mbote oui je m'appelle maboko ya nzambe na komi na suka émission na ngai kasi na kokata boete soki na bokike mbote na ba o basuka ka champion kala mwe loko esala zuwa te lokola vie nanga Prosper Bakine mwana de la tongo kasi Derrick Kitola mokonzi ai na bosete ko babongo koma nalobi Gilbert Nzenza mwana Belgique tongo Gilbert Nzenza mokonzi pe na bosete ko babuma nalobi président Abdon Etine moto ya bato apesaka gauche droite mona te kasi nalobi boye joyeux anniversaire à toi vraiment mama Wivine Bakine pe na bosete koloba Chanel Bakine pe Brinette Lonzoka mobini monene ya muyele kasi nalobi boye na sima ya kamera nazalaki na Victoria nani Cardozo Victoria Cardozo na sima kamera ezalaki ndeye Jonas Mazawal Joyo Zike Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni kasi Miranda Joseph pe bien au moins mwana 13 ans na bangenga mikolo Pasteur Bon Malika berger tene boko polo mama Lili Bwele mokonzi na komi na suka soki na chitete soki na sema bikolo bake vraiment ba mes condoléances à toi na famille moke mobimba o bakufeli famille moke na famille yangambi bakufeli ya bango mama vraiment esali pasi makasi bongo na bosete ko ba na pesi mes condoléances ma très sincère mes condoléances na ngai na Basile Ntindi ai utazali mes condoléances na yo pe na komi na suka ko ba Kela Minkamba motema ya